Ndeko mwana mama, yo oyolula bo kolongono ya nzoto. Et yo nde olingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi Bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bo kolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Bana kini bino moni batamikini mobimba bino moni lelo to na terrain Sainte-Thérèse na émission na bino qui une réalité aux ali présenter bongo na Sarah Kwabo leader aba Kwabo sans oublier chaîne na bino moro www.congomillennium.com bino mo boyebi quoi o bayebi pété etali bango est-ce que na lobi mabe bino mo boyeba lelo to kiti bongo na batu bibato ba fan club bato balela équipe na bango fort bato balela foot bato balela ndembo bato vraiment non activité muso ezalaka te bango ba préférant na bango ndembo bazo panza nteke ba lobela ndenge ba gouverneur batiki misala na bango bakoti makambango ba occuper lisu ba province na bango te ba continuer makamba foot to éviter ceux qui bénéfice nini eza na kata foot wana to éviter ceux qui makam nini bango ba bénéficier na foot wana ceux qui ba mbongo mingi ba komo na foot ceux qui pe batiki ba province na bango pona nini to éviter lelo to tika moko na moko apanza nteke to éviter bango bana ba préférence na bango mbote ba papa mbote na sepeli ya mingi na moni yo tantino telami awa na biso pena makamba bale awa na donc na kati pena ya capital makamba bale penza ebebi nango ebebi na ndenge nini papa bino bale ba joueur bino bazobeta malamu nyonso eza bien elo nini ebebi elo nini ozomona ebebi pe yo za mutu ya côté nini po to ebi batu bana ba préférence na bango quoi yo za mutu vita imana original to renaissance bano babota milobi mais bazosala dégâts yo lobi ndenge nini alors ngaza avec libé du sang. Bon, biso ba avec libé soki toko beta na Lubumbashi ba maltraitaka biso à 100%. Mais bango soki ba ye awa biso to beta ka bango te to sala ka bango eloko moko te ba koma ko maltraiter biso football ndenge za awa na kati ya Congo eza nango ya kokufwa eza to ebite ba to ba to diriger football yango soki baza ba aveugle soki baza ko mona soki ndenge nini football penza e kufi likolo ya bato ya Lubumbashi ba bomeli biso makambo bale eza na di Congo eza na lina foot na nyonso tout makamba lunga ezate mais côté mususu bato ba pasteur nde mutu bazo boma côté mususu bazo ba pasteur ba panzi ba club mususu bango bato batie désordre kuna batika msala na bango ki pasteur ba na foot yosko olobi nini pona bato wana alors pona nga na moni nga pasteur abebisi makamba bale te bato babebisi makamba bale eza ba gouverneur bato mususu te eza ba pasteur te pasteur a sali des autres pasteur a dirigé nengi équipe neza ko kendel mais ba gouverneur nde bato ba bebisi makamba bale ezala Lubumbashi ezala ya Kasai occidental bango nyonso ba bebisi makamba bale ba kotisi makambo mabe na makambo ba corruption makambo football yo tambula te football ekufi na Congo ekufi to yebite soki bango ba konzi bato kamamboko soki baza ba aveugle to baza ko mona te bazwa ba disposition libela sinon te makambo susa mabe ezo salama. Merci papa toyoki avi ya papa na biso ndenga lobi yazane mwana veya skoto oluka mutu mususu mbote papa mbote mama nanga mingi yo loba club na yo o préférera nini après o panzi nteke na ndenge na yo bon ngai club nanga na préféraka ezali Vita na linga ma Vita ma banda ma bomwana vraiment bon eloko moko tokoki koloba pona ba organisateur na biso ya football bato lokola Fekofa Lina Foot baza ko boma football na biso football lelo toza ko betango règlement ezali te en plus baza ko foot pe ba arbitre pe bien te équipe ekoki ko betana équipe mususu do équipe eza na moyen azali capable donc ya ko corrompre arbitre pona asala équipe mususu injustice ba organisateur bazali lokola papa na mama ayinaka mwana moko te
il fallait alinga bana nyonso qui soit même moi na azali mabe papa balinga ka bango mais biso na football toza komona injustice ezali ya makasi privilège eza kokende na ba club na biso ya Lubumbashi ba club ya capitale bazali kozala na chance te pona nini ba organisateur mutu basali nini ba bebisi football na biso ba mekana nu ko bongisa nanu na nouveau nanu ya ba club na biso donc privilège eza na mutu nyonso mutu soka kokite akokite ma ezate to mona ka vita ko beta na Lubumbashi match ke beta ma 90 minutes ba arbitre baza ko mimba ba match na ba 120 minutes pona kaka équipe moko sani ni e gagner mais pour te zala bongo te tala lelo ndenge balé donc division e koti na football division me koti mama casse entre Kinshasa na Lubumbashi to komi ko bomana likola balle mais balle nde mutu sangisa biso tant que organisateur bazali ko sala mabe en tout cas to éviter ce qui to ko sala ni ou bien biso pe to bana ko beta pe organisateur wana ou bien to bana ko beta pe na ba gouverneur to éviter mais eloko moko na ko senga na nouveau club nanga étant tenazali vécu bien vita amekana ko bongisa nanu ameka ko bongisa équipe to ti ko beta finale ya Champions League to kotisi mbongo ebele tozali capable ya kosomba ba joueur pe ya bien ya qualité pona ba servir club na biso to teki ba joueur to sombi kaka soki joueur moko en plus joueur ngo pas ali joueur local à se porter le moko te na nouveau avec club saison oyo tozali ko beta Champions League ezali équipe na biso to ko boya yango te to ko linga yango kaka mais to ko senga na ba organisateur ya avec club ba bongisa ba somba ba joueur ya qualité en tout cas vraiment étant vécu na zala ki na ngoya koloba yango wana mais est-ce que toyoki ke na Kasai ba beta ki bino bana veya ba beta ki ba joueur na bino ya dega ba beta ki bino oui vite ba menaça ki na nouveau ya Kasai ba gouverneur to ebité ceux qui ba gouverneur ngo bazali ba parents ceux qui bazali pe ba responsable to ebité comportement ya ngoi kasanji oyo a se comporter na kati ya terrain azali dirigeante dirigeant il fallait azala motema munene ngoi kasanji a se comporter lokola mwana mukie arbitre za ko siffler oza ko bimisa ba joueur yo dirigeant za ko ba match sili mais arbitre akati match te baya ki ba menaça ki vite to mona ki quelques joueurs entre 3 joueurs bazala ki blessé ba image ezala ki vite ba menaça kae na Katanga vite ba menaça kae na Mbujimai to ebite soki to komi ba mbanda soki ya ndenge nini na nouveau ya football to za ko ebate na kozonga na liloba moko koto ya ba organisateur na biso ya ba compétition président ya groupe Bazano ayebisaka président ya Linafoot eloko bino bolinga bosala boza kokabola Kinshasa na Katanga pona nini ki parti na bango baza kotinda ngo na club moko boy donc biso ba club mususu toza biso na privilège wana te en tout cas to kosenga non la numéro 1 na biso ya fédération Costa Omar azala juste ba club nyonso ya Congo ezali ba club na ye privilège ke na ke pa mutu moko te privilège ke na ba club nyonso ozana mabe sanction fallait landao en tout cas vraiment eloko mona zali yango wana boyo kinde ko na biso ndenga lobi mingi to zwa bata veya kwa bata renaissance na omona bango te mingi bata veya kaka papa toyoki balobi football comme politique et comme politisé est-ce que yo na part na ozolo bandenge ni bon pona nga elongo nga na ko soulever ezali boy bon tout d'abord football na biso to tambola na ndinga malamu te na ndinga mabe na sens nini fédération a reçoit mibeko oyo bango moko ba siège na kati ya nini na bango kuna na kati ya siège na bango kuna mais eko koma na l'air tournoi banda ole ba salela makambo yo ba yoka na nini okuna ba ko salela ngote ba ko ndo salela makambo mususu alors to ko senga la fédération ameka quand même ko résoudre un peu ba situation etangami ya tournoi oyo mibeko bayokani esengeli basalela ka yango omona arbitre akobitre mabe ole va pesa sanction ba ko pesa sanction te ba otika eka ndengwana bon arbitre pe oya Lubumbashi ba ko bitre pe ka mabe ole va pesa sanction ba ko pesa sanction te ba tiki eka ndengwana siko football tozo kene nango wapi tozo mona me ba compétition ya ba mboka mususu ezo kene na ndenga malamu omona arbitre na ndenge ya malamu mais ko koma na oya tour na biso arbitrage toujours malamu te
donc yango wana ngai tant que vécu bien yango wana compte part na ngana ko koloba yango wana pona fédération d'abord fédération yenda azali mama yenda simbi football ya Congo mobimba ayebaka même kobongisa ndenge bibeko bazwaka kuna yango basalela kango sur le terrain oyo équipe oyo emonike abamonike basali mabe bakamata sanction bapesa ye oyo basali malamu basala nini bakumisa ye mbala sima basala nini bayeba pe kobongisa mais soki équipe batiki onka bongo oyo basali mabe batiki ka ndenge wana laisser aller au côté de la football yango wana football ezobeba donc compte part na ngana saki na ngokaka yango wana pona fédération quoi mais bino beba na veya liboso bozaki ibenge coach mais mikolo yo bokomi su ko ignorer ibenge yango moi teke bo ba ngra bino moko pe lisusu mama toza ko ignorer yete ibenge ayebi musala na ye le problème ezali équipe ko somba ba joueur pona ko bongisa compétition o ezako ya na turo lokola tolongwe tondimi ke tolongwe parce que ezali football na football ezalaka bongo kopola na ko sala nil nyonso tu ezalaka mais tango équipe chité bongo tokoyeba ndenge nia ko bongisa berel pour que lobby tokoma musika mais c'était na ngane mingi ezande pona fédération oyo mibeko bazozwa bayeba ko salela eloko na konga mbote papa mama ngana ina compléter boy c'est-à-dire football na biso ekomi politisé c'est-à-dire bazo pesa faveur da Lubumbashi eloko tozomona nde yango wana yango tozali kosenga comme ça on marie mtazali numéro 1 ya fédération il faut azala juste c'est-à-dire lokola tata ba favoriser équipe ya Lubumbashi te biso nyonso toza ba congolais Vita Daring Renaissance banani ba Mazembe et l'équipe Yamboka ya RDC mais autre biso tozomona chaque fois bali ko favoriser l'équipe ya Lubumbashi siko papa za club ni ngai na za équipe ya makila mama soko kati nzoto na komona makila yo biba vert noir mais donc comment Renaissance bazate bango babelela to na mona bango te original pe na mona binote bino bata original bozate Renaissance fibo to mona binote Renaissance bozapi bokoka te bolo bate original veut dire veut dire de club mutema pembe original ngayo na tolo bapona mamba ba match nde to ke Lubumbashi ba match nde to ane ba match to le katomona image na biso Daring contre Lupopo bon to se pele te match ala na ndeti ba contre ne salama belé to se pele na ngote na pour le moment tolo ba na fédération pas na numéro 1 concernant tout le monde adore le football, Koufi Makas. Bon, avantage, mimi, tout le monde a Lubumbashi. Donc, il y a un sort à Lubumbashi. Il y a un tour de télé, mais la mambo. Donc, il y a un original. Donc, original, il y a des rings, manière. Il y a un tour de bas. Constamment, il y a une solution pour le football. Et à Teka, il se trouve aux Zoraba Passi, Babilo, Moboda, Boy, Babilo, Moïse Kaka. Et le président de la République, président de la numéro 1, tel Abisso Mambo. D'autres, on a un candidat mystique, Moïse, on m'a beau foot dans la main. Forcément, tu te recocates dans. Tu recocates, comprends, partout, comprends. Mais binomo pe origine boko kate original bo kwei bozana mai na eloko renye ka awa fibo na fibo te wana imana roko ya te bo ebi imana biso do roko ya te na ole ke ona contre Renaissance to monaki ba contre Salamaki na olo ba pa imana po ngana imania to longwana biso to sala ta désolé te elo mo te ma Tole la ka constamment abongisa kaka abongisa. Merci. Renaissance ou Pibino Renaissance. Bon on a été là va te belé Renaissance papa. OK loba papa. Bon pour ngana loba kaka pour eza makambo ya bale bale bandi lelo teme eloko ngaza imanye. Bon eloko nazo regreteka pour azo mona ki football eza ko beba. Hein papa? Mama football eza ko beba. Pour la nuit, on a regretté pas biso to za kinwa. Omo ke lelo to remarquer Lubumbashi comme ke liboso Kishasa bali kozonga sima. Na nini?
eza na biso mo bakinois eza nde kobebisa mpo tolingi na biso koyokana te esengeli toyokana mpo tocombattre eloko moko ezocombattre Kinshasa mpo lelo bandeko na biso ya renaissance bamosusu bamoni mpe mabele avec baza koloba ta bakosala biso na lubaki boto ya komona mabe mais lelo loka bango bakei bavivre na moni esprit bapeti tozalaka na bango ebandi kozonga bon contre eza nini tokosenga ndeke biso bakinois tozala esprit moko mpo tocombattre esprit wana eza na lubumbashi à part ça tokende kaka Moïse aza koboma eloko Moïse aza koboma eloko boye wana eza maloba mais na terrain aza koganye biso mpo nini toza unité ocomprendre yango wana moni bandi kokende bandi kocomprendre eloko wana tozala bomoko tosangisa nga aza imanie malgré ata tokatani na biso mais baninga bakendaki topesa bango chance bakende kobeta mpo ezala lelo Kinshasa na Lubumbashi tonga tolanda yango na tv totala mais lelo tala tolandi te ezobeta bango na bango kuna mais biso na Kinshasa awa baisole biso mpo nini toza na bomoko te yango elo nasengaka tozala boye toza bomoko ata o boye baninga so bakei malgré nga aza imanie mais ekipe na biso ezali ezongi nsima o bakei mpe tosouete bango kaka mais ndenge kei komi kuna boye epesi mabe tozonga tozala na esimi moko mosusi na ngai pa ezali wana yango wana ke bangani baye tozala na bomoko tovanda mais est-ce que tongi toyeba shit ya imana euti wapi shit vraiment ya original euti wapi bon ngai naza imani ya lelo te ya kala nayebi ke na bale ezali na badefete na banini eza na kati shit na biso euti na biso moko na kati tona bokani te oyo aza boye oyo apesa ide boye mosu azoyoka te osala boye bon ngai mpo na ngai namonaka mabe te bon nde baninga mosu bakei na bao bamonike mabe kuna eloki na kati na biso nde yoki na imana wana boyokana ezalaki te bango babendani bakosala eloko namonaka mabe te mpo boyokana ezalaki tate badirigant oyo azoloba boye mosu azoyoka ye te azoyoka boye bon bamosusu mpe basepeleki te bakei na bango tozala na moteya mpe mabe te so bakei mpe kaka kuna eza makambo mabale ezalaka ade wana ebandi lelo te yango tosueta bango bonne chance tozala bomoko. Merci papa, merci. Renaissance wapi? Ok, Fibo na Fibo. Madame Jeunesse na sepeleki na art perception Lubumbashi ya faux art. Biloko basala à niveau de ça to se penango te parce que biso to wa congolais. Faut tozala même moral, tozala ndenge moko. Bon ba ozala na avantage par rapport à bonne c'est final les betama. Entre Katumbi na Lipopo. Final tout le monde ngote to ba ce qu'on a bon de so ba trick ni ba sel to ba ngote. Mais équipe ça mega pendant 10 mois. Et beti demi-finale beti ne finale en mois coupe na mais tala bati ba se kotiana. Ati basali pena niveau fédération ay boranger le kwana. Mala se melo répéter souhaiter. On a sévère que le bayan na misabato. Mais bino pe na renaissance bozaka so bo poli bosali désordre bo comment beta ba joueur na bino. Est-ce que équipe ezala bongo bino bolika réussite bolinga échec te na cette équipe na biso na logique à balé na pena epolate na arrêter pena balé. To pola kaka na ba faillite balbita kamikaze ben c'est nous si quand balbita kamikaze to pola ngo. Renaissance une équipe na biso na ba jeunes na bango beti pena 28 journées. Et à sec, et autre pour la salle de fatigue n'arrête pas. Arbitre kamikaze ndé nani sous. Mais on a et abajina bon la salle là. Oh ça arbitre mon boy avant tu n'as pas ta renaissance. Alors là conseil mon boy qui est dans la salle besoin ça. Ne c'est autre livre dans le marché. Na de moi te ba jouer avec des clés de arbitre qui m'en avait accès à besoin. Ça c'est pour toi qui t'arrête le terrain et ça l'a raté le courant. Est-ce que conseil ni no pesa na ba organisateur na biso yambo. Maintenant, c'est un customer à orange bloc, même si on même si on coupe du Congo, même si on a foot. Et ça, même si Miss Sport intérim n'a pas raté ce qui Miss Sport a été rapport avant Nanda Kunaye, parce que Betty est à Katana à le Belangote. Le Moïse a commencé à la rôle, il m'a posé la fédération, il m'a gouverneur Katana, il m'a posé l'équipe nationale. Ah, oh, je suis une tu es habité là, on a battu au salaire, bon, même cette équipe nationale, Kakaye Kaka. Kakaye ameko ranger à présent oye mamba foot exactement une heure kaka mazembe ça une heure ya biso samboka les mazembe so azukupe na mboka soki ne sait pas bimi azukupe na mboka et akateka ye moi za le coup mulikolo biso na se loko de CP na ngote. Merci beaucoup Bino Bouti Kolanda batu ya moko équipe moko ba club moko ndenge bango ba pandine teke balobi ba vérité balobi ba ramna bango esengela baloba wana concerné ka bango nga on rolobe zaka que
ba président na biso ba organisateur na biso bo bongisa maram na bino boye ba mutu tout bolinga te ba tu nyonso ba bimara na mabe ba silika toujours bino boza bien pour la mboka za bien ba équipe ezana ba part mobo na ba mboka na biso ba équipe ezana ba fantala ebele baza ebele bango nde mutu ba osala que bino pe ba place bozali boza bien sans ba fan wana sans ba club wana bino pe boza malamu te conseil ezara que bobongisa nde bobongisa fédération bongisa Constant Omari yo moko yoki batu ndenge ba panzi ndenge ba lobby yo moko bino mo boyoki ba gouverneur bino mo boyoki nde batu ba lobby koza no président équipe et le binango lote mais bongisa nde masolo o ngana zala ngo ya koloba yango wana bino mo boyebi leader abakwabo leader na bino yeyo na sima ya caméra na moni bongo Olivier ye mo razali ba o nyoso balandinga mon vieux Pacha Bongwele yo mo yebi en direct à Paris Pacha Bongwele yo mo yebi Poti Mayamu Jogwa Dega grande sœur propre Espérance Kwabo na lela